Makambu, makambu, makambu. Zambe na boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande babolingo, certainement vous allez très bien. La mifa, dans cette vidéo on a fait ça, ndeko nange ni simanya en conseil. Na bi ke ser ni ça s'appelle ngate. C'est normal. Mais un jour, il y a mal nécessaire pour naïe. Le samedi, il y a un grâce à trop tard. Na auto posté vidéo moi ya Nice. Et na yangia Mamakanda, le roi de la forêt. Donc je veux dire c'est Nice à côté cour des grands. Car ndenge ya mai ki akotaka. C'est Nice. Je qui tu vends maman. Oui, que réputation est la évangélisation. Réputation à moi, on a un peu mon seul, on a évangélisation. Pour la job, c'est Timothée. Tambola malam. Namokili. Peut se comporter malam na mapagano. De façon que mon gars m'a visité à Rabango. Bat témoigner nzambe pour na tina na yo. Maman, il y a un sœur moi bana oyimbela nzamba kufa. Aibana asala kombo. Na autant la communauté par respect pour les morts. Ndeko wana kufa kala plus de 10 ans yango. Mais ti lelo bat ba finga gai na kata kunda. Bat ba finga gai. Bat ba tonga gai. Ba bambake mabanga masi akufa kenda. Pona nini? Parce que ça a camarade ya pagano, ya ba musicien mokili. Récemment 2 jours passés ba boto tinda na lien ya musicien moko monde dans sa émission. A lobby ba poser question sur ndeko wana lobby tazara mo na nzambete. Avec azara chrétienté. Ba tunye pourquoi lobby parce que azala moi si ya prise na bango na autant comme prise en côté. Habito ba no monene ando ya na mouvement. Donc, moi, c'est apprise. Donc, il y a mon clisoté. Azamo anzambe azamo paganoté. Maman, ça là très attention. Parce que au moment ça la boy, mettons si vous réalisez en hôtel. Au banjo chité. Yo réalisé en hôtel.
Ya maona pas ces que tant biso to lobaka pour na bino ezalaka jalousie méchanceté mais boye ba te nzamba leka na nzela na biso pour na ozongisa bino na nzela ko avertir bino ko kebisa bino na place ta mosusu bozo atteindre ou réfléchir non 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 bino boke na mbala moko na façon na bino na lolingi na bino ce qui fait très mal mais bon nzambe moko ka yebi asunga biso na koloba na bandeko bakoloba to pe balobaka ke il faut côtoyer bapagano bamusicien ya mokili bato wana nyonso ya mabe parce que soi-disant nzambe akovisite bango ndenge nini to mpe babongola motema ndenge nini mpo musicien ya mokili abongola motema to mopagano abongola motema yo foko makamarate na ye to fo yo foko makotoye ya maona ya pasi eza bato balobaka ndenge wana parce que na Congo lelo il y a de ces grands prophètes reconnus qui bazalaka bamaster ya bamusicien mondain baliaka ensemble miso bakenda kosoutenir bango même so bake na bake kobeta baconcert na bango yana moko soki 3 ans passé à 3-4 ans passé abalaka étranger abina ya mado na fête na ye na fête na libala ça ba réseaux sociaux abina ya mado ya mado prophète nzambe ya mado azo seka prophète nzambe abina ba musicien ba nzembo wana donc pour dire que kokotoye ba pasteur ba musicien soki pe banani ba chrétien bakena kokotoye ba mondain malheureusement na place ezala bango ba changer bango mais baona kuna nde bato ba influence ka bango la mauvaise compagnie dit la Bible corrompt les bonnes mœurs. Bazo exemple musu balobake Yesu akotoyaka bato mabe mais différence na bino na Yesu ezake Yesu bato mabe o akotoya bango tout ba bongo wana mais bizarrement ya bino nana ngo sia bongo na bo pesanga kombo ya musicien mo monene to ya mopagan moko ayebani o bana ko kanga bana pasteur moko songolo to na musicien gospel to pe chrétien moko songolo abongola motema to aya témoigner nzambe ya mutu wana bo pesa kombo même ba musicien mokilo baba la ba soi-disant ba pasteur ti lelo ba bongo wana te ba sala ba yemba ka musique ya mokili bazaka na kata bakisi donc ou carrément boza bino na bino entre de boza bino na bino bato molili bozo distraire bozo kosa bato ou carrément et basi ba gagner bino na ngambo wana na place bino bo gagner bango Yesu akosa na kota na ndako zaché mbala moko transformation azongisa bilo to ayiba Marie de Magdala mwasi ya ndumba ayako mibwaka na makolo ya Yesu atika kindumba baze ebele Yesu tanga kutana na bato wana ya mabe tutanga kenda vers bango babungona mais bizarrement bino bokenda vers bango babongola bino ata moko to mona te abongona ya témoigner to patatoli triste et regrettable. Que Dieu nous aide. Certainement bat baolo babongo sikoyo okopesa mbote to kosolo kopesa mtombote eza mabete balobi te kozala ennemi na bato ya musicien mokili mais eza na ba chrétien né de nouveau ba pasteur ba prophète machin o ba koto ya baza ba master ya ba monde ba staff esika moko pasteur moko na roluka video na postango pasteur moko récemment pasteur chantre na milliers ya ba monde ba vandi ba ochile ba obeta masolo bo sola nini apôtre Paul alobe soki mutu mo benga mi frère ma vivant na désordre bo pese mbotete si un frère une personne même qui se dit chrétien mais qui vit dans les ordres dans les désordres Bible zo ba pese mbotete combien mutu aza pire même pagano
ta baloba mbote eza elobeli balobi tokoyina bato tokangisa moto enemi kokutana moto na nzela okolobi se tokopesa mbote te non ya langage. makombo ezoloba accord nini entre Christ na Belial. Bible ezoloba ya quoi y a rien de commun na temple nzambe na temple Satan, parce que vous êtes le temple de Dieu. Le Seigneur, après avoir créé les cieux et la terre au commencement, la Bible dit il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Nzamba songa biso. Moutouma auto posant la question dernier matin na postara vidéo ya passé à wana mission alobi bon ce qu'on fait Patrice na ba son olobani. Bon so baba ndeko mutu so bongo na mutu muso za na mokili ba ko sola te. Frère Patrice na ba son baba masate, ce sont des frères. So ba kutani ici faut ba solo là. Ba solo ma solo famille na bango. Baba masate. Ba ina omela diamba te, place moko. Mais lelo toyoka basango ba musicien chrétien ba melaka ba diamba. Boyoka ki yango ane passé to sala ba émission. Ba pesa biso na adresse. Na référence biso ka bangena omelela diamba na ba musicien mokili. Do ba musicien nzambe. Na Satana place mo bazo mela diamba. Ana naza j'ai rien contre bande on a biso ba yembela nzambe te. Lelo so ba bongol motema avancement au royaume nzamba zu lokumu. Et c'est on peut pour ça que tu es à la rendez à la bongo et ça les mabongo tu intercèdes pour la bongo. Yaya fréquentation. Bible zolobe. So jouer à suyer. Na ouais ça pire au 500 en place mon sur remis suyer. Na piaga conseil. Maman, battez la réputation. Oko fingi sa kombo a Yesu. Neti ndeko akufa kenda et ça la soni ti le lona pasi. Sana moto sana. Bonjour papa. Okay. Bonjour papa. Oh, ça va, hein? Merci beaucoup. Félicitations. C'est un business qui vous a amené. Dans le Seigneur. C'est ça la moto sana. Bonjour papa. Okay. Bonjour papa. Oh, ça va, hein? Merci beaucoup. Félicitations. Merci papa. C'est un business qui vous a amené. Dans le Seigneur. Makambu. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ebele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Ngosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour na boba na numéro na ezala na réseaux sociaux donc Boya Ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye
et ça va un moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nous ont kondola ba adorateur ya kala basel na nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato ya kala so nzambe ozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso comment est-ce que nzambe utilisera papa Denis Ngonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko opusani bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfum, odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. Mon
Mon nez se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.